ya mboka olobi ozoleka na dembanza London TV dembanza London TV oyoka droit combattant olobi ne en tout cas oza dire ya dembanza London TV message ekoleka na kotiango na site dembanza London TV olobi neni intuition totelemi awa toyeko mpona tobunda mboka donc Matondo, merci, merci à ndeko nyonso tout bauti de partout awa na UK pe bauti Lubanda ya UK. Un grand merci na action ya lelo ya le 19 janvier 2020 tozali awa na Excel toyaki ko protester pour na mboka na biso. En tout cas, nous sommes très contents de la réponse du peuple congolais. Le peuple congolais en termes de maturité, le peuple congolais doit accepter sur n'importe quoi. Yango, pour profiter de l'occasion pour remercier tous les Congolais. L'appel au résistance de Salaki, mais tout hier, tout répondre. Mais tout ça, continuation. Biso tozali contre l'individualité, mais tozali contre etambuseli ya mboka. Tozali contre ya makambo oyo yotambola na mboka. Tozali contre tout ce qui est mal chez nous. Oyo Congolais ne sozo mona, azo yoka, azo yeba, mais azo koka kosala eloko te. Yango wana souci na biso pe posa na biso. Yango wana biso totelema tobundela mboka. Tobundela mboka te po toza bato makasi. Tobundela mboka te po tolingi Congo koleka bato nyonso. Mais tobundela mboka po au moment opportun na minute oyo makambo ya mboka na ngata ngotambola bien te nga naza na ajo naza na énergie naza na intelligence naza na savoir j'ai les droits et les obligations ya kotelema mboka. Mais quand ça bateau bazo comprendre que biso to bundela pe yo to bundela pe yo mais tozali pona bestialité te tozali pona idiocité mais tozali pona ba good cause. Donc ma good cause osenga bateau bana conscient disponible pas encore une fois nous remercier bana ya Congo oyo bazali awa mikolo oyo baobundela mboka na bango po balingi distraction te balingi mensonge te balingi demi-vérité te balingi c'est libération totale ya Grand Congo ba impunité faut ezala puni bato basali mabe na mboka na biso fo bakanga bango bato basali mabe na mboka fo répondre na bacrime na bango basala so pe bato wana bakangani ba répondre na bacrime na kanisa bomona ba Congolais nyonso tout mabe te bomona ba Congolais ba à l'aise pas content parce que justice c'est nous ça so lelo to telemela président Félix Etienne Tshilombo to telemela e pona rien ne va chez nous mboka na biso tambola malamu c'est pour cela to telemela ye na bato nyonso bazingi ye na ye moko akoka koyeba ke tozosala ngo pe pona ko sauver ye. Donc même bandeko oyo bazokende na ngambo pona koloba n'importe quoi baonge tozokundela pe bango. Donc yango wana tozotelema topesa maloba bandi oui on va continuer njembo ndeko avandaka na France ayaki mpe merci na bango bakontinue banda kosala matondo toyebisaka ka vraiment merci na peuple congolais oyo komanifester vraiment ke tolingi mutu wana na lokuta na ye te tolingi te awa ezalaka zone rouge mpasi masolo ebanda alors bana Paris bana Bruxelles to se comprendre entre biso to se réorganiser parce que victoire ekomi pembeni bino mo bomoni zone rouge esali démonstration de force bokotala na salle wana soki combien bakozala na kati ingeta merci.